Nataka katusunde nza wana kutupepa ndo wetu. Mpe Oposa na kibiso te papa. Yo lubaje ke boja. Esi nangonga oyo papa tosilisi misala oyo pesa kibiso. Na kale na biso papa. Mikakata mikeza laki. Bandamo ko ya kosoto sanganaki. Obe na verset 9 tokosoka na verset 25 kase batika kandengwana mopepa memaki bango sika ya lindaki totange te soki tokita kana se mbele tomone te batambolaki na kati ya mai butu 14 disons que 2 semaines mais pose ya kolia esilaki bamarchandise oyo ezalaki na masuwa bakamataki yango babwakaki yango na ebale mpo ete masuwa ezala mwa pepele babikisa makasi eloko moko te bakamataki biloko oyo basalelaka na masuwa babwaki yango na mai kasi eloko moko te mai amemaki bango ntango babundi moye ezali tele batiki kaka ndenge wana pose ya kobikisama ezalaki lisusu te babundi butu 14 abe na butu wana Paulo atelemi na butu oyo elandaki na tongo Paulo atelemiki kati na bango alobaki nini batata na bamama soki boyokelaka ngai mbele pasi oyo ekoyili biso te pamba te nayebisaka bino ete totelema pamba te ekokatisa na biso ezali ya mabe kasi boyokelaki ngai te tala kobunga ye kati na biso ezali kaka bamateriele te na bamarchandise mpe milimo na biso soki tata nzambe te tolingaki kokufa yango nde mwange ya nzambe na ngai oyo ngai nasalelaka butu oyo ayebisi ngai ete Paulo kobanga te bato oyo bazali kati na masuwa napesi bango na maboko na yo okokuma tina misu ya kaisali kuna na loma aza kolendisa ete batata na bamama obanga te ntango okokufa esili batata na bamama makambo totangi ezali kaka histoire makambo makomamaka kasi ndenge biso papa kumwalongo alobaki na biso ete israeli ya liboso bayuda israeli ya mibale biso bakimbagiste mpo ete makambo na bango na oyo ya biso tozali kotambola kaka ndenge moko mwa bokesene ezali mwa moke kasi presque tozali kolanda ndenge bango batambolaka alors batata na bamama soki totali na mokolo molelo likambo tofandeli awa ndenge Paulo alobaka ntango bakomaki na esanga moko ya kipelo ya Klete Paulo alobi ete totelema awa pamba te kokatisa na biso ezali mabe kasi bango elike batiaki kaka na kapitaine mpe shofer ya masuwa pamba te bayebaki ete baoyo bato ya koyekola bamesene mosala na bango lokola balobi ete danger ezali te probleme eza te ntango bakei pele soki nzambe te mbele bango nyonso bakufaka likambo tofandeli awa batata na bamama mopaya aza te ntango bapapa batiki biso conférence ya liboso papa asalisaki tozalaki na ndako oyo soki nabosani te ezalaki le 4 septembre tozalaki na ndako oyo parole ya papa alobaki nini mokolo nzete ya mbila ekwei mayeko ebimaka na mokolo yango te ya mibale papa alobaki nini makambo nyonso bandeko na ngai batiki na kolungula te na kobakisa te kasi batata na bamama tata na mwana difera monene ezali lukula tozali na makanisa bomwana tala esika tokei kosuka soki tata nzambe azalaka na mawa te vraimen mbele tobungi ndenge baninga balenge kobunga kati na masuwa likolo ya ebale kasi lukula tata nzambe aza na mawa akomelaki biso mokanda ete bana na ngai boya mpo ete tobongisa apesi biso mpe procédure oyo tokotambola yango nde toyi awa tolandaki lisese elobamaki na biso kuna na tribune na assemblée ke mokolo mosusu tata na mwana basalaki mobembo batamboli bazalaki kokende na zamba
tangu bakumi na mwa mai mwana lobiete papa mai kuyo ngai moya kokati sezate tata kamata ke mwana amemaki ye tangu bakumi katikati na mai mwana zali koloba na tata na yete tate oni ati ngolo tata mwana kikasi mwana sana likolo ngai mukunde na zali kutambula kati na mai ndenge ni na yibeti ngai na nyati ngolo bo probleme zalete tangu pa chilo kwa kuna mai akamati ngolo tata mwana kete mwana azali kulakisa ngai ba geste bon probleme sate bakei bakumi kuna na ngambo tata kamati munduki abumi mpakasa tangu abumi mpakasa ayebisi mwana kende na mbuka kende kuswa batu mpoete baya kumema mpakasa tangu mwana akamati nzila ke kuna na mbuka kende kukuta kuna na mbuka tata na ye akufi bazali kulela ye mwaipa kuloba na batu ete na ye kuswa bino ezalite esali paso kaseli kama nito naza kumona azungi na zamba ke kukuta tata zali kuna mendenge ni naza kuzela yone ndio zali kuumila mwaipa kulobe ezate bon kona mkusi parce que za kuwela tangu di mayele mwana isuka ki batatana ba mama na mawe tata nzambe ndenge tuyemba kanzembo kenkenda zande kaka zitu solule voma kase ngatu vidi liere fu koza sima ya papa ina na kubati la mkabizoro kama mabato boso pe ndenge batu bonso bapesi oyo bazalaki na bureau ya assemblée amemi makambo ndenge longobani ndenge tomoni te misala ya assemblée générale elekeli na bolingo banso na limemia ya bolingo tozali kopesa matondo mingi na bamambre ya bureau ya assemblée générale sali mpona te misala esalama mpe esila na mikolo misatu oyo epesamelaki biso tosilisi na koma tadamana mpe molimo sana esalami na nkamba le 31 mars 1999 a participé à l'Assemblée. Moi, je remercie le bureau et pas les participants. Ngaïpe. Tufam Munkumbashe Yumwana Yumanda Villa Tufukamani Mutina Matondo Kwangitata Nzambi Ingemfumo Yesu Kristo Impebian Longo Mfumo katufueni kwa utufanisa utusima mnaluneni lwako ni utukonka kunsoma vyema yako tadi kwange tusile vuvu kwange kuna mtu wetu ngiwa tuzaisoma na konsofani lukala na bonzori bontatu na lukala luyindu luyesumura mfunza ngikumbia nzambi ngiwa singa karavana kati wao tunawafuruki makande zindinga insilu zangu tata nzambi sitero Tawizana, Madati and Mudati in the Kadamusi, Rumpitunamusi, Manatuka, Manaka, like that and that. Tarimungo, Lomba, Viva, Sola, Lomba, Limita, Murando, Mazambi. Lomba, Zambi, the Putanakan be Cambote. Namuma also could be Kabiga Mavagama. Nazarafak yungkene zako pebedam bisa karepi nazarafak yusay umani manda bil panzilin kamuno kotile panzilin kamuno tokuizam nanzila ubanata di sombra ubanata karepi kajati namna morele ndikako
Usia kun sampai tak. Seperti yang os dengan dutan. Kuna hakiyata. Mati lomba. Tisma binin sama yang kuma. Mungkin saya mana beril. Amen. Terima kasih kepada tujuh ilmu atau turun baju. Mesti dah terpakai. Tunggang ini sudah suara ni. Saya tidak letak mesti sarga dalam. Mana cuma manda. Ini dia mana sebagai kan berkarang. Sebab mana lokal kan dalam pakai. Mana lokal pun sampai kuturi. Jadi dia nak ama tukanga mbote masala na imambonga mbote fitsonga birurantim Karime sma bantu pagos mkabetu basilimo Kabetu kisuwa meso kabangetu Eri tarutala wangu Sutiamu diamugani Itu ketika ni pura komindere. Itu mama harus tangan fine bos. Difokus mengkumbas iman ada bedel. Amen. Yoko zala na bangwe longo. Sikaboye tozali na mabota tosanga na esika oyo na ntina mosusu te gobele elaka na yo oyo tiaka ete bokoyamba bapaya na kati na mboka oyo kolo Yesu nde akosangisa bino toyokana na likambo mpo ete likambo na yo ekende liboso mpe toyokanaki na date oyo yale na kanisa bango okomisa bango na bisi abiso bilenge ba jeune na kanisa ezali na ngai lokola ndoto mbezali ndoto te